Come on,
357e cantique. Et c'est 11.
Troisième cantique. Amen. See
Exode chapitre 24, le verset 13 à 17. Tukani na komo Yesu Masia na nasala. Mungu na Yawe ikitaki ikoro na ngomba na Sinai. Pedi pata eshibaki yango likolo sambo pe na mokolo na sambo ye abiangaki Mose longwa na kati na lipata. Kimbo na Yawe
emonanaki lokola moto na kosilisa nye na likolo na ngomba na miso na bato na Israeli. Amen bota. Tourner un peu le et on connaît Exode chapitre 24, verset 16 à 17. Tukani na kumona Yesu Masia na nasala. Ikati likolo na ngomba na Sinai, pe lipata ezipaki yango mikolo sambo. Pe na mokolo na sambo, ye abiangaki Mose longwa na kati na lipata, Kembo na Yawe emonanaki lokola moto na kosilisa nye na likolo na ngomba na miso na bato ya Israeli. Amen bota. Jawa sunga abato la pesa kimia na mtunya suka disposer temps. Oui, place que je vais tourner Isa Maloba Yazambi à travers Moïse. Tutali Moïse ala serviteur oya wakelemsaki na kasi na Israël pour libérer Israël libota Israël na kasi na mikakata. Alors la kasi na ngo Moïse tangoye a vu charge ya kobimisa Israël na kasi na bo na kasi na boleka kobima na kasi na Juifs ya attaque ba katisaki ezaki mer rouge. Na kokata mer rouge ba komaki quelque part na ngomba na Sinai. Alors la kasi na ngomba na Sinai nde Yawe abengaki Moïse. Atalisi Moïse alobi rassembler 70 personnes anciennes na kasi na Israël. Alobi talisa na kasi na peuple witi na kasi na bango bayoka mai onga na kolakisa na kasi na yo to mideko onga na kokoma na kasi na table oke yo okende na kotalisa bango. Mais alobi na kasi na yo okomata na kasi na ngomba na Sinai okozwa Aaron, Josué na le reste ya Israël okomata. Mais tango yo okoma pembeni ya ngomba alobi le reste ya peuple bakotikala na se yo okomata yo moko na kasi na ngomba mpona kozwa ezali mideko. Amen bota. Ya komi na kasi na pembeni ya ngomba na Sinai babi atongaki ezaki hotel. Na kasi na hotel oyo atongaki azwaki 12 pierre ayebaki na koplace na kasi na ngomba to pembeni ya ngomba ya Sinai place ye atongaki hotel. 10 tours ya hotel wana ezalaki rien que pour na Israël pour na kotumba ezali mbeka epa na Yawe. Amen bota. Na 12 pierre Israël to na kasi na 12 pierre o Moïse ayebaki na koplace na kasi na hotel to ezali 12 tribus ya Israël. Amen bota. Na kasi na 12 tribus ya Israël moko na moko na kasi na Israël amonaki na ko représenter ezalaki parmi bana ezali ya Jacob bazalaki 12. De même que na kasi na ngalo toza na kasi na lobazambe moko na moko tant que ozo demeurer na kasi na lobazambe ozali parmi ezali 12 pierre to 12 tribus ya Israël. Certains ozo na kasi na lobazambe ozo représenter to image ezali ya Joseph, ozo représenter image ezali ya Juda pe ozo représenter image ezali ya Zabelon. Amen bota. Amen. Ya comprendre ete tant que ozo na kasi na lobazambe ozo représenter moko ya tribu ya Israël. Alors la kasi na yo sale fort na kasi na représentant oyo oza yango spirituellement oyeba na kasi na rôle ya Joseph a marchaki ndeni liboso na Yawe to marche ya Juda ezalaki ndeni liboso na Yawe. Amen bota. Amen. Na kasi na Moïse tango ya matina kasi na ngomba nde Yawe ayebina kopesa mideko epa na Moïse. Deux places tozoli tole balobi tango ya matina kasi na ngomba balobi lipata ya kembo eyebaki na kozipa ezalaki ngomba ya Sinai. Puis balobi lipata ya kembo to neige eyebaki na kokanga to kozipa ezalaki ngomba na balobi kembo na Yawe eyebaki na komonisama na kasi na libota ya Israël. Amen bota. Amen. Malam de l'image ya Moïse eza image ya sa grandeur. C'est na kasi na sa grandeur de Yawe a choisi to aponi na kasi na surface ya mort pona koluka kokende kozwa ezali loi oyebaki na komante kasi na mutu po ke mutu azala la présence na Yawe. Amen bota. Amen. À travers sa grandeur de amener biso loi oye auti na mona kasi na ngomba ya Sinai to na kasi na trône na Yawe. C'est na kasi na loi na rien que pona koluka pour délivrer ngana na kasi na mignolo otozaki na mo lwana eye rien que pour na kolongola ngana na kasi na kokangama otozaki na mo spirituellement. Alors tant lwana eye pour na ko libérer ngana yo ete tozala libre na miss na Yawe. Amen bota. Amen.
qui partait qui moïba qui n'a kozipa ezaki ngomba na Sinai c'est tant il y a to saganda amemi parole pour la casse na mokili iye na casse na gloire ezali ya mokilité mais iye na casse na gloire ezali ya Yahweh amen bota wana de ezipi ezali ezipa ki ngomba na Sinai lelo gloire wana de ezipi ezali lo banzam alors na casse na Moïse tant il y a matin na casse na ngomba balobi 6e jour ye abaki na kozala casse na ngomba 7e jour de ya abaki na kosala appel et pas la Moïse amen bota amen alors na casse na 7e jour de ya asali appel et pas na ngana beto belemi na casse na lobanzambe tant 7e trompette de beti c'est longwe na casse na ba endroit où tozaki na ngo toye na casse na appel na ya pour que toyo ka loi ibaki na ko manquer casse na biso amen bota amen na casse na ngo de Moïse amemaki libeko pour la kotalisa Israël développer sa grandeur ameme biso loi où il va na casse na trône na ya o loi na elongwa ki na casse na biso alors tant loi na elongwa ki na casse na biso c'est que il bata na kemo ibaki na ko vendre la casse na biso te to gloire moi to palper gloire na Nzambe ezalaki te amen bota amen sa grandeur c'est que ko palper ezali gloire na ya gloire wana nde ezingi na casse na lobanzambe ndomoni pendant 6 jours okina koluka à partir tant yo le kana casse na lipamboli gloire wana eba na kwa accompagner par oyo zo kene koluka ezali mosolo la zela ya musuni amen bota amen to yaka le jour ya dimanche na appel na ya pour que ye eba la kopesa mai o ngano koluka ki pendant au courant ya semaine alors ça le fort na casse na mon dimelo bazambe la parole oye à travers sa grandeur pour respecter mai o ya eba na koprester à travers sa grandeur parce que la casse na observer to pour qui ça mai oye à travers sa grandeur de voilà et que la ko délivrer na casse na mikakatano oyo izingeli yo amen bota amen la casse na mikakatano oyo izingeli ngana eza difficile pour que elongwa eza facile na casse na parole au kana tolandi soki ezokoma difficile pour que mikakatano wana elongwa c'est que ngana yo nous allons pour marcher droite na casse na parole oye à travers sa grandeur amen bota alors ça le fort na casse na mondimi loba au marché selon ezali loi na ya au marché selon lolenge oya azosenga na casse na yo pour que guérison ibala kovanda na casse na yo alors guérison na ya iza musika te pour la kosala to pour la kokota casse na biso guérison na ya iza pembeni so ezo la musika c'est ngana to na ko marché na selon volonté ezali ya ya wete amen bota amen ça le fort na casse na mon numéro banzambe de image ya Moïse iza image ya Savander c'est la parole oye ameme biso mais pour la koloka ko faire dresser ezali marche na biso parce que autant tozaki na casse na ba doctrine wana marche na biso ezalaki malamu te mais à travers le banzambe et ko dresser ezali marche na biso c'est la casse na Israël pour qu'il va palper ezali gloire na ya pour qu'il va mona ezali kingo na ya isenga na casse na ba basala ezali exode amen bota amen même la casse na yo tant que vous avez la casse na la doctrine wana ezaki difficile pour que au palper ezali gloire na ya ezaki difficile pour que li pata na kembo iba na ko marcher na casse na yo à travers yo osali exode ou yo sali tant yo na casse na le banzambe ndi ko palper ezali gloire na ya amen bota parce que gloire wana ivana ki na casse na trône na ya mais à travers sa grandeur ndi akitisi so gloire na casse na mokili à travers sa grandeur ndi ayeko délivrer ngano na casse na kokamama otozaki nango ayeko faire palper ngano ozali gloire na ya avant na casse na gloire na ya wana ndi tango yo na casse na banzambe ozali koyemba bakanti eza non composé na casse na pensée ya mutu mais oyeko yemba kanti eza composé na casse na pensée na Yahweh amen bota c'est oyeko palper ozali gloire na ya c'est na casse na gloire wana ndi babili pata ke moto gloire wana izalaki lokola moto na koyeba na kosikisa c'est na casse na gloire wana mutu nyonso oyo akoya na ndenge ya mabe mpona koluka kodétruire ezali œuvre na ya oyo evandi na casse na yo à travers gloire oyo evandi na casse na loba nzambe ekoki na koneutraliser force nyonso satanique amen bota parce que gloire wana ezalaki lokola moto ya kodévorer alors na casse na kodévorer nde eye koneutraliser enseignement nyonso charnel oyo evandaki na casse na mokili eye koneutraliser doctrine nyonso oyo evandaki na casse na banzoto na biso à travers gloire wana oyo
palper na casse na lobanzambe ces forces sataniques et déjà cause à la neutraliser dit que lata cause à force ya likolo amen bota amen ça les forces na casse na numéro lobanzambe ya comprendre le message pour place où yo komi na endroit où vous avez auparavant c'est la place où yo komi na casse la présence na yao alors tant que yo komi na casse la présence na yao ça les forces ya comprendre le maître à travers sa bannière au mettre en pratique pour que gloire wana et bana pa accompagner partout où au la kozala amen bota amen et wana tout garder tout ça c'est là pour que Yahweh abatte la avec ce qu'il y a amen 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 bota amen bota amen c'est vrai que comme on a le bas et que vous voyez la mission 113 le bilan la tombe en contact kino na yawo le bilan comme na yawo qui semble là il a wasali na lola na ko abota ni so kimbo na ye amen bota amen le bilan pour les cafés likolo nani akokani naye ya wenzambe na biso c'est ce que kotala 7 jours dans le pays les autres kokoma il a kana tata na temps ya repos parce que tozana ki repos et tokileki na banda kwa désordre tozana ki repos et tokokaki na kati na banda kuna molili amen amen à travers le loba na condition sa grandeur aye na kati na mokili nde aye kotalisa biso mai mabomba maki parce que liloba ezali secret amen bota po liloba poto eza secret liloba batalisi na place oganga mise en pratique na liloba secret batalisi na place otinga moto endozala salongo amen bota aliloba ekomi secret babi na place obele le maquillage Jésus yokana na batoka na bakubini amen bota amen c'est total na kata secret na kata secret ko kanisa ete na 4 coins du monde biso tozala ndeko parce que moi il veut que soit oyo ezui oyo mutokotika la moyazala asate ce prophète Moïse ya oyebisi préparation à Israël 6e jour 7e jour appelle ye pour amata kokolo alobanaye ombrage to mamoin isiki na ngomba o nakata mamoin balobi fulfula moto eye pona kovakie mabe okoya iboso amonse amen amen on a kapé bako combattre bako bundisa yo oki mukona musuku talobite tutiki libre parce que tokubisi promis moi tokokayo ezate oui flamme wana ezalaka yango moni soki okomi na liloba mayoba mosusu bato mabe ezate moto ntango akomi eje na liloba akomi likolo mokili etikali na sukasi yango kriste de nazaret alobaki ete natiki bino na mokili me boza bato na mokili te amen bota esalaki okokivre na sukasi maye bato na mokili yango te bino bokosala posa bato na mokili yango te bino bokosala me bino esengi kosala posa na ya donc amen ezaka na distraction ezalaka na cohésion masange ntango eleka na esengo boye eza volonté na yawe amen parce que eza secret toyebaki bakantito te toyebaki mateya yo te toyebaki doctrine yo te toyebaki malamu liloba ye kolakisa biso te mais à partir ya liloba toyei kocomprendre toyei koyeba volonté na ya le 7e jour eza bato bakoti mpona kosala mokalo na yawe parce que 5e jour 4e jour 2e jour eza bajour ya préparation le 6e jour eza jour étape ya kolongola mabe toyei tokota na 7e jour na 7e jour yango toyebi 7e trompette na 7e jour yango toyebi kantu nouveau na 7e jour nde toyei koyeba la ville sainte yango babi la ville eza posa ya nini te posa soleil te
Mais yango ezali Osenga na posa na yao evan na trône na ye. Amen. Amen. Luka. Amen. Kimakambano epa na tata pona kusanjula ye pe bakosala kaposa na yawe na bipai nyonso tovandi wana tozali na kati ya croison ya molimo na yawe. Amen. Amen. Gota. Amen. Tosali bongo ndekolo akobatela akopesa kimia na mosunikino na molimo tokomi na jour na posa na yawe tokomi na mokolo na yawe tosala posa na yawe tosala posa bato te yango moni liloba esalaka posa ya bato te liloba esalaka bosenga na yawe. Amen. Eli na mokuse ya wana lobi toza na Salomo na part 1 parke grande distance lobi toza kuna matiki limi tokende tonetwaye ekozala mpe malamu mingi tosengaka demande moko na ndeko ntango batindaka maloba tomoni barealiza yango te parce que Salomo ekochange ekoya ekosenga na kati ya Salomo soki eza balabala mozwi balabala obanda na wenze wana ti koto bakombo bilai wana ekobanda 6h30 bato bazotambola na mingi te. Amen. Bota tosala effort ekoye kosenga bakantini ndenge elobamaki bakombo ya ndako wana konetwaye vraiment koluka baclean soki ezali nde tokende lobi na parkin osomba ata 5 clean okende konetwaye mpe babiro wana mpo ete kimia ekana komonisa me tosala effort tolemba te parce que ocourage ezali na kalite ya bashene nyonso oyo ezolakisa bomoto mpe bozambe na nzela liloba na nzambe. Amen. Amen. Parmi les pages, il y a liloba na nzambe na province ya Sankuru ezali page ya éducation ezali page ezolakisa makambo liloba oyo na mokili eza te. Amen. Wana mputa bato balokotala bamonaka exemple bamonaka baimage oyo ezali tricage te oyo eza serie bato basatula yawe na nzoto pela moko na molimo. Amen. ovandaka na ndako eza na fante soki ovanda na ndako eza na fante bongisa yango parce que mopepe eleki lobi ilakisaki déjà Amen. Mopepe eleki lobi ilakisi déjà totokoma na janvier ekozala na bambula ekoravage bagari ekozala na bambula ekoya na bileli ongana tosala effort tokima mbangu epa na tata tobongisa na bandako mpo ete kimia eyebaka ekozala. Amen. apasa defo ndako defo mpe ya yo moko mundanaka mpe bongisaka yango parce que fa ekoki kokota na ndenge mabe ekosekue mbonge ekomema mpe bayiki. Amen. soki tosali mpe volonté na tata nde yango wana totelemi mpona la ville sainte.
amen. Amen. Ils ont colonisé, tout le monde a 6 heures dans salon pour les bagater. Forsaka na kati na salon, on a na kati na salon. Dans les motocyclettes qu'on a suivi, ils ont bossé na 12 heures pour juste. On va aller au salon. Amen. 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 Buddha. Amen. Le bâtiment est dans la territoire, dans le commandement. Les motocyclettes, il faut faire l'effort pour mon nana. Salon on peut payer moins à temps. Tout si ça ne va pas avant, toujours rappeler quand il y a pour paiement. Parce que pour ta salon, on va faiblesse, ça va rappeler ma casse. Amen. 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 Salon soit de l'eau, c'est l'eau, ça grandeur. Ici, quand on se dit, c'est ça, frère, répondre. La salon, pour ça, là, pour nous caper la yéla, il y a pour résister à 4 nambo. Namboka. Amen. Bota. Si tu sais, nous, on découvre, vous allez sur le haut. Il y a autant de choses à faire là-bas. Maintenant, on commence à la classe, retour. Malaria, retour. Fièvre, retour. Bakuswana, retour. Babitumba, et ça va casse. Amen. Amen. La cabane, c'est ça va vous conseil. Tant que les autres qui pour retour là-bas, ils ont la bébé, ils ont la malade. Amen. Surtout ça, ils ont oublié à où ils ont besoin de se aujourd'hui, ce matin, ils prennent la tata. On peut s'inquiéter, on s'inquiète, on a beaucoup de temps. Au lieu de couper, maman, ah, il va dans la carte de l'autre, il y a l'autre, c'est parce que pour maman, la mission n'a pas pu prendre pour s'envoler. Et pour payer ces moments, c'est un qui m'a travaillé le bas. Ça allait le monde à l'autre, on va payer la carte ici, on va payer l'idée. On a aussi la tour à payer, parce qu'on a la mission yao. Le monde n'a pas le temps de faire la possède là-bas. On va y aller là, on va y aller dans les Kakatanou. Il va y aller même dans la Mikanda, partout Bazali, ça va ensemble. Comme ça, on va voir les néos. On sait que nous allons continuer à être lobby. Amen. Et votre tata, ils ont abattu une sœur.